Merci papa, nengo pesi biso nzela. Otuni biso mutuna ya kibundu bundu. Likambwa kibundu bundu ye moko papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima, mutayebisaka biso. Na 5 mois wana. Na 5 mois papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima, ndenge nyina yebisaka biso likambwa kibundu bundu. Na tina ya mibeko ya Yerusalemi. Na tina ya mibeko ya Yerusalemi. Papa Mfumalongo na 5 mois wana bana bakendaki ko lokota mayebo mukolo na yenga bana bakeko lokota mayebo sika baboti oyo bayebi mobeko wana bapamelaki bana po na ndenge nini mukolo ya yenga tokosalaka misala te. Tokosalaka misala te di moins ye moko tata Molimo Santu tokolo Yesu alobi ete bosala. Yenga ezali ya nani? Ya ye atindi. Yango tomonaka mukolo ya yenga misala eta kosalema. Kasi ya yo moko personnel kosala te. Al papa Mfumalongo apesi biso lisolo ete atango wana na 1923 wana papa Simon Kimbangu se akangama akei. Toyebi ndenge mama Mwilu ezalaka na ye na mokolo misato oyo akendaki kolongola manioko na mai likambo nini yelaki ye serkei eutaka likolo ekitaka poto mama Mwilu akota na serkei wana asengaka bolimisi te. Papa Mfumalongo, papa Diangenda Kuntima expliquaka très bien que mukolo wana il a fallu mama Nkitu diaki ne kolongola manioko wana mais asalaka fièvre yango nde ye moko mama Mwilu akendaki kolongola manioko wana de serkei ekitelaka ye. Alors ndenge kaka toyoki papa ndenge atuni papa Kimpwa ezalaka mokolo na yenga 1923 bango nyonso bana ya Ngombe Kinsuka bake koluka kolokota mayebo na kibundu-bundu. Kibundu-bundu ezali awa na nzala bula na mwa montagne wana oyo ba papa nane Nzoto bazwi mapango na likolo wana. Tango bake kolokota mayebo bazwi pe ebele. Leo mukolo wana bazwaka penza ebele ya koleka. Tango ba charge basani na bango bapanye na bango poete bazonga batala boye mutu moko mulai. Donc bango bazoko mona na yeke mutu wana atuti likolo. Donc na par-dessus moko munene. Donc nzaka moko munene. Donc makolo kutu donc oyo batalon. Donc et so mona la likolo donc bango pesa na se. Bango babangi. Babangi mutu yango nene. Ah tokufi. Namba yebu babandi kubwaka. Babandi kubwaka mayebu. Mutu na mutu na nzela na ye akokimela. Sikoyo papa Mfumalongo papa Diangenda azakopusa na pembeni na ye. Azakopusa. Baninga bazoko bang batata kimfa wana batangu bazoma papa Mfumalongo azopusa na kola bango ba kimi. Donc bazoko kitela na nzela école secondaire kuna tala kibundu-bundu zana likolo wana bazoko kita mwana nzete wana nzila wana pete bazonga na Ngombe Kinsuka.
wana na mbanza kokota te fokendele kaka na nzela kuna ya wena na bantene kuna fokendele nzela wana amisusu babandiko kima siko yale metango bazoko mona bafumu longa soko pusa na papa jangena soko pusa na amisusu go banga mwepe batika papa jangenda ezate bala kozela ka bayebu siba bwaki bala moko atuni mutu wana atuni bango na mavua makasi boye kosala nini hao oto yeko lokota mayebu bo watu zihedi kaluzei kovonjo hunu kya lumingo donc boye bite lelo mukolo na yenga boye ko lokota mayebu bongo baboti na bino batiki bino pe boya ko buka mayebu boye biteke lelo mukolo ya yenga ezali yangai eleksi wana nani Tanzania tsambe mukolo ya yenga ezali yangai bino boye ko lokota mayebu suwa tuni bango bouti wapi bango balobe touti ngombe kinsuka ngombe kinsuka bango nyonso donc bazoko baga me papa mfumu alongo papa jangela yendo azoko répondre wana yemo ko papa jangela zo yepsa biso papa jangela azoko répondre ngombe kinsuka tutangwa na ngombe madaka donc wala ki chef du village kombo na madaka ngombe madaka ki ngombe ya madaka ko ikene na yo tata na zoko ki ngombe ya madaka ko ikene na papa mfumu alongo ki ngombe ya ngwako tango salinde ngwanale akimi ale bala nyoso me bazui courage ko kibo atika liko bwaka mayebo nyoso na basani ko bwaka bazongi ngombe kinsuka baboti batuli ngombe bakabo nini tala bakabo toke ko moda kuna pala moko balobika bomoni yenga uzoke ndoko lokota mayebo ya papa fumalonga lobaki te foko respecter mukolo ya yenga ngombe kya ngwako wala papa nyangenda utarepondaka na tata wana vagenoyin alors na lotomo ya papa Simuki Mbangu Kiangani oyo makambo oyo papa aza kotuna na ba musicien pe chorale Yerusalem ye moko papa dangenda en 1976 donc 76 tango fondation ya ndako nzambe ebandaki liboso fondation ebanda bayaki na plan wana sikoyo papa Mambi bazalaka ba architecte na tango wana ye moko papa Das papa Mambi papa Nkoko papa Alture oya choral dirigeant de bazalaka sika ngai pe nazalaka na garçon moko na ipte suka za wana musicien papa Ogi Nkoza de Brazzaville soki azali awa na kati na mbanza abima nani aya awa utemonye likambo wana nde papa yangenda atunaka ngai yo mbenza pe oza na mwana oyo ayebi musala oyo o associé bango o associé ye pai na bango po toza na posa pe ya jeune moko azala nga papa naza na mwana moko auteki Brazzaville yende tozalaka na yebi musala wana nde yaki ko présenter papa Ogi Nkoza oyo musicien azali pe awo na nkamba yende na présentaka epai ya papa Diangenda nde esika wana sikoyo
ayaki kobenga papa Kimpwa na papa Nzila abeke bino boyebi secret na ngai ndenge nini nkamba ekozalela plan ya ndako ya Nzambe esina desina ngo na mabele. Papa Nzila na papa Kimpwa balobaki oui, papa ndengo desinaka ndako ya Nzambe na mabele. Plan na yo ezalaki na 3 versants. Ndenge tomonaka toiture oya temple eza na 3 versants. Papa Mfumalongo, papa Diange ndako ntima atunaka papa Nzila na papa Kimpwa, pourquoi 3 versants? Na tango wana na lakisaka tango na tozaki bana mike na aki ko dessiner ndako Nzambe. Pourquoi 3 versants? Oyebisaka biso ete tata mwana pe tata Molimo Santo yamine azalite. Donc signification il y a 3 versants wana. Donc papa Diange lobela kango na 1976 wana tozaka na papa Uginkoza soki azalaki awonde alingaki ko témoigner likambo yango. Alors esika wana nde papa Diange nda aye ko bakisa kaka na tango wana ndakwa mintinu lisusu ekotongama. Soki ndakwa Nzambe esili ndakwa mintinu ekozala pe na 3 niveaux. Azoyebisa papa Das parce que Trinité wana epa ya tata ya mine azalité. C'est comme ça que nous sommes nés tous 3. Papa Kisolokele, papa Dialunga na pe papa Diange ndako ntima. Leki maman Nsilulu abotamaka mais atikalaki ko vivre te parce que elle pouvait plus contredire la Trinité. Wana maloba ya papa Diange nda. Pe akweye koloba lisusu eke na Yerusalem ya kala ezalaki tempelo na nini na ndako ya mintinu pardon na nini lisusu ndako ya résidence ya roi Salomon. Et nyonso wana ekozala kaka na 3 niveaux. Bandako nyonso wana fezala na 3 niveaux. Ndenge totali soki na résidence ndenge ba ingénieur basalaki yango papa Médard, donc bayaki ko récupérer na sous-sol. Bayaki ko récupérer na sous-sol. 5 donc ye papa Mfumalongo aye ko yebusa biso siko ndako mususu ekotongama wana ya 5 niveaux pour représenter les 5 continents. Yango so totali ezalinde misé. Donc na 1976 nde papa Mfumalongo papa Diange ndako ntima azoyebisa biso makambo wana. Donc nde nalobaki soki papa Nkoza soki azalaki na kati ya nkamba nde alianko ya ko témoigner parce que tozalaka na ye et ye ndo banda ko garder ko sala copie ya ba plan nyonso wana papa Nkoza. Ye ndo ko sala ba plan nyonso wana. Et ayeko bakisa et que temple faut ezala na 100 mètres sur 50. Temple oyo ya nkamba ekoki kozala adapté te ailleurs kaka na kati ya nkamba. Wana papa Mfumalongo ye moko azoko yebisa biso aki kokota na hangar moko ezalaki pembeni na Chamukwal oyo papa Das batongaka comme bureau d'études. Ezalaka wana na papa Nkoko, papa na bandaki na tanga kiwana papa Mambi, papa Artir, bango nyonso bana ko la bureau wana.
Donc ye moko papa mfumano papa dangenda kontima aza ko dicter biso makambo nyonso wana. Puis alobi na bango ba architecte en tout cas ndenge na pesi bino plan oyo bon modifier ata likambo moko te. Bon modifier ata likambo moko te. Forme oyo biso to pesi biso nyonso misato yango nde bokolanda na temple. Donc à insister bo ajouter eloko moko te. Kaka eloko yaki kosalama eke baki kotia crépissage parce que papa yangenda lobaka ete ekozala na mwelon nyonso banda na se tina likolo. Nezoloba boye ba musicien ba papa Saïdi ba yebi likambo yango très bien. Couche ya mur 80 cm. Nyonso wana ye moko papa denge nazolobaki ezali significatif. Pona nini tosaleli yango boye nde papa esika wana obandaki kotuna mpona papa Nzila po papa denge na pe malgré plan ezalaki mais a dessiné yango susu na mabele ndenge asalelaka yango na 1923 na miso papa Nzila na tata Kimpwa pe tango waza koyebisa biso makambo mintino na résidence wana résidence na mitino netongami te mais mintino déjà terrain elaka déjà aplani surtout banda komona kaka place ya hélicoptère ou bien avion petit porteur et kokiko kitila wana nde na le 15 octobre après inauguration ya temple na 1981 voilà le 15 octobre nde papa Dangenda aye kotia libanga ya mintino. Toujours 3 niveaux significatifs. Trinité. Awa na résidence nde aye ko tracé ndako yemoko korali elo sele mitemo na tango na papa Kambo papa Dangenda alobieke cadeau ya papa Mfumambanza na 5 mois basalaka awa na le 25 mai nde aye ko tracé ndako na tango wana apesi plan yango yemoko epa ya papa Medar la mintino kuna apesaka toujours papa Das na papa Lukano na papa Gauthier bangonde apesala makatashi wana mais na ndako Nzambe papa Dangenda alobi ete soki toye kopesa maboko epa ya mbutakianga ni pote ndako Nzambe etongama parce que Satan azali ya kosepela te ndenge nini tosali fondation pona Satan ndako Nzambe yo esala même 30 ans esilaka te faki oyebi likambo wana très bien yango papa Mfuma Mlongo papa Dangenda ayaki kofanda awa na nkamba pe ye moko azalaki kosalisa tournée ya ntinsani pona ndako Nzambe oyebi yango très bien ba musicien parce que pona ba papa eke fwe sala 5 ans yango pe eke le 6 avril wana na 1981 ndako Nzambe yaki kozala inauguré mais na inauguration le 5 wana avril bambuta bakendaki kofuka mapa ya papa ezali likambo soni te ne faut pas inviter de gens parce que temple ezali prêté ba musicien boyebi likambo yango bien bosilikaka ta papa Mfuma Longo a regretté ba musicien bosilikaka bobenga na kutu bambuta nyonso comme ça botikala kaka awa na ba jeune donc soit koreki po ete bosilisa misala wana toyebi te toyebi yango te toyebi yango très bien wana le tango wana botomboki kosala ba théâtre mpona nini freinage na le 6 avril wana 1981
bambuta nde basa kokamwa mususu kuta lobi beno minkuya lwene mpimpa lusadidi salu kiki kantango lusadidi luba nkuya ngenge nkuya wo baba nkuya. Alors nde na mintinu ye moko papa dange na lobi na papa Fumambanza yo continue musala na yo, continue musala na yo ya kotonga nde apesaka dérogation na Congo Central papa Diangenda ye moko po ete papa Fumambanza atambula na Congo Central nyonso pona kosala mintinu malgré que etikala kozala inauguré pai na bango moko te kasi inauguration esalamaki ndenge tolalisaka bapaya na ndenge papa Kulutu atikaka biso nde kuna bapaya nyonso balalaka ne inauguration mobimba nde ndako mpe efungamaka mais wana efungamaka donc officieusement mais officiellement yo moko papa Simoki Mbangu Kiangani oye kofungula ngo tango oretape na bana ya koreki nde sikoyo na 99 98 wana nde papa Fumambanza ye moko aye kosalisa résidence na ye nde na tango wana aponaka commission oyo yo moko papa Simoki Mbangu Kiangani ozo kotambusa mpona kotonga résidence. Donc insistance na papa Fumalongo papa Diangenda kontima ete bisika na biso wana bandako na biso bilaka fokaka 3 niveaux yango pe papa nazo komonaka ozolingaka teke bandako mosusu oyo biso tozo kotongaka ezala ba eleka ba 4 niveaux yango grand bandundu yango tosenga kete 3 niveaux soki tokokende na 5 niveaux ndenge papa Diangenda lobelaka ngo kaka mise ndenge osengelaki yango oyo mususu etekali suto kokenda 7 niveau yo soki 8 niveau na autorisation na yo kaka papa mais biso toyebi trinité ba jeune oye eza boye te papa Fumalongo papa Diangenda kontima alobelaka yango ndengo donc papa ogi kaka mtazanja peut-être azolandela ngo na ndako na ye mais azali témoin ya makombo oyo ngai nazali koloba ye aza mutu ya Brazzaville papa oginkoza aza mutu ya Brazzaville ye nde temwe tozalaka na ye na ndenge papa Fumalongo papa Diangenda kotima apesaka biso baplan nyonso et puis apesaka instruction na papa Das bokotonga bandako na bino ya ndako ya Nzambe kasi botonga ndako ya Nzambe te oyo koleka munene ya temple ya Nkamba nde après awa batongi mintinu nde papa Diangenda ye moko atindaka bango lisusu na bapapa Nkoko na Lubumbashi po bakende tonga ndako ya Nzambe centenaire wana Banza nyonso wana ona uti koloba mingi bayebi makambo yango yango wala papa ndenge nga na yebili na papa nzila ndenge kosengeli biso yango ba plan nyonso oyo papa Diangenda apesaka biso insistance eke trinité biso moko toyebi oyo toyekoli oyo toyebi Bible toyebi trinité elakisi nini yango papa soko ko permettre ngai makambo lobaka mukolo ya yenga koyamba bapaya na kati na Lingomba surtout awa na Nkamba wana avec insistance alobelaka yango ete bobosa na te likambo wana ya koyamba bapaya mupaya bakotalilaka ye na elongi te kasi na libumu koloba ete kolona pe kobokola avec votre autorisation papa ce qu'on peut permettre to tia maloba ye papa Diangenda ndenge nini alobelaki yango wana maloba oyo tokotia ezali juste après inauguration à temple mais ayaki ko répéter yango na 5 mois
na ndenge nini bapaya babanda koyela biso ndenge nini tobanda koyambela bango. Tout d'abord koyamba mopaya fo olakisa kimondimi parce que mopaya azali kaka mopaya makambo mosusu ayebi te, donc akoyekola yango epai yo kolomboka kolo likambo yango tokoyokola Papa Mfuma Longo ndenge nini alobelaki yango. Batata peba mama nakanisi soro tozali na esengo nantine ete tomoni bandeko na bisu balungwi na kati na mokili mobimba. Nakanisi soko totali nzembo oyo eyimbamaka na ba musicien. Konga miamba sinubo 1 2 3 konga miamba sinu nusatambula makanda manza nusatambula nakanisi na 1921 papa ntango yimbaki nzembo oyo ezalaki kumonana na biso ete likambwani kukusala te ezalemi oyo te esalami soko esalemi te esalami bamama mpe batata lokola nzembo toyembaka totonda nzambe 1 2 3 alinga biso atwinda mubikisi wose etala yese ye yabongisaka elinge kumonana totonda tala nano bangkoko na biso nani yaye baka tokoko maboye tala nano esika to kimbazisenge bo batela mibeko aleluya sanjola nkolo Alléluia, Sanjola Nkolo, Itala nano bangkoko na biso, nani yaye baka itokoko maboye, Itala nano esika touti. Bande me to batela mi beko Alléluia Sanjola Nkolo Alléluia Sanjola Nkolo ba mama pe batata tozali bandimi mondimi ye azali nani. Celui qu'on appelle un chrétien doit être qui?
Et qui est-il quand on appelle quelqu'un, il est chrétien? Et Lubamina biso était mwinda bakutia kongo na sina mesa te. Ezali boye te, hein? Donc yo chrétien ozali mwinda. Ezali boye te, hein? Soko ozali mwinda yiba malamu nde tolata uniforme moko. Uniforme na biso yango wapi? Uniforme ya chrétien yango wapi? Mundimi azali mwinda. Un chrétien, c'est la lumière. Quel est l'uniforme d'un chrétien? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme uniforme près de frères et de sœurs qui ne le sont pas? Je pense bien que le bon Dieu nous a tracé une ligne de conduite. Le bon Dieu a donné le 10 commandements de Dieu. Ça doit être la base réelle sur laquelle nous devons tous appuyer pour être appelés chrétiens. Nous ne devons négliger aucun commandement de Dieu pour que nous ayons tous le même uniforme. Parce que quand on est chrétien, automatiquement on est la lumière. Ça doit être un signe pour nous qui nous fera distinguer de ceux qui ne sont pas encore été appelés chrétiens. Notre mission est immense. Surtout, comme je l'ai toujours dit, quand je me trouve à côté d'un théologien, je peur. Pourquoi? Je suis censé de croire que celui-là, en tant que théologien, il peut facilement décortiquer le bien et le mal que se trouve envahi dans mon cœur. Un médecin, un chirurgien, automatiquement, quand il se trouve en face de celui qui est atteint d'une maladie quelconque et qui a besoin de sa science, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui est atteint d'une appendicite, eh bien, le chirurgien doit chercher par tous les moyens pour enlever les mal dont souffrent les malades. Et quel est le rôle d'un théologien? C'est justement ce rôle-là. Et quelquefois, quand je pense à ce qu'on est en train de préparer à l'Otendele comme théologien, réellement, quelquefois, je vous utilise un langage qui vous paraît être un peu difficile, un langage qui vous paraît être compliqué. Et pourtant, je pense que ce sont mes appréhensions qui me poussent à ce que j'utilise quelquefois ce langage, que je qualifie de très important pour moi. Théologien, vous avez une mission très grande. Parce que vous êtes censé de connaître mieux que moi, mieux que quiconque. Pourquoi? Parce que vous êtes théologien. Je voudrais à ce que nous y arrivions. Quand nous voyons nos frères qui nous visitent, qui viennent de pays lointains et qui se déplacent uniquement pour venir participer dans un de nos cultes comme celui-ci et nous connaître, je crois que notre devoir, c'est d'être réellement chrétien. Suivre les pas du prophète Simon Kimbangu. Parce que s'il n'était pas chrétien, je pense que le bon Dieu ne lui aurait pas annoncé que plus tard, vous recevrez ses amis. Je crois à plusieurs reprises, nous avons reçu les gens ici. Et cette forte délégation qui est venue uniquement envoyée par le conseil œcuménique des églises. Je me rappelle encore très bien qu'en 1969, lors de notre admission au sein du conseil œcuménique des églises, un problème s'était posé. Il y a eu beaucoup de critiques parce que c'était pour la toute première fois et qu'une église dont la direction a été confiée à un frère de race présente sa candidature.
Et pour son admission, ça a été vraiment compliqué. Mais la réaction de Dieu n'a pas retardé, et immédiatement, beaucoup de personnes, de hautes personnalités religieuses, n'ont pas douté suite aux rapports qui ont été établis depuis 1921 jusqu'en 1969 et qui ont décidé à ce qu'on puisse nous admettre. En nous adhérant, ou bien nous faisant membres du Conseil œcuménique des Églises, c'était pour nous une joie de découvrir les frères et sœurs en Christ qui vivent dans des pays lointains et qui, par certaines circonstances, ont peut-être douté de notre bonne foi, mais par après, la lumière du Seigneur a fait donner ce qu'il a donné. C'est notre admission au sein de ce conseil. Nous nous sommes trouvés donc ensemble avec les frères et sœurs en Christ du monde entier. C'est un privilège. Ce fut un grand privilège. Et je me rappelle encore les langages que j'avais utilisés. C'était une découverte pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mieux connaître, mieux vivre ensemble en communion avec le Christ, parce que nous sommes tous créés à l'image et à sa ressemblance. Et par le fait même d'être appelés chrétiens, pour nous, c'était la joie. C'était la joie, non simplement une joie extérieure, mais c'est surtout une joie intérieure. Nous nous sommes sentis à l'aise. Pourquoi? Parce que ensemble, nous pouvons dire à Satan, non, ta présence ici n'est plus nécessaire. Nous voulons que tous nous redevenions les enfants de Dieu. Eh bien, ce n'est qu'après qu'on a décidé notre admission. Ma réaction, comme la vôtre, quand je suis rentré, je vous avais fait le compte rendu de ce qui nous est arrivé. Et aujourd'hui, nous nous trouvons en face de ces frères et sœurs qui viennent du monde entier pour partager avec nous cette joie. Mes chers amis, cela ne veut pas dire que le ciel nous est ouvert. Aussi longtemps que nous restons loin de sa volonté, nous devons être très proches de Dieu. Et pour y arriver, ce n'est pas facile, mais c'est tout à fait facile aussi. Quand je dis ce n'est pas facile, parce que la ligne de conduite qu'il nous a tracée, elle n'est pas facile à suivre. Mais quand on veut, il y a moyen. Restons donc de vrais chrétiens et le bon Dieu nous a persuadés que le ciel nous sera ouvert. Travaillons donc, comme nous l'avons toujours fait, main dans la main, pour arriver à concrétiser surtout sa volonté. Nous sommes partis de zéro, mais je crois, avec la ferme volonté que nous avons de suivre le pas de Christ, eh bien, j'espère que le Seigneur ne nous décevra jamais. Il ne l'a jamais fait. L'essentiel, c'est de rester sous sa loi. Quand il dit ne faites pas ça, eh bien ne le faites pas. Vous vivez chez vos parents. Et quand les parents manifestent cet amour de vous aimer et qu'ils donnent tout ce dont vous avez besoin, mais ils vous font quand même une condition. Attention, notre enfant, ne faites pas ça. Et si vous désobéissez, je crois que le papa et la maman ne seront plus favorables à vous donner ce dont vous avez besoin. Pourquoi? Parce que vous vous êtes heurté contre sa volonté, ou leur volonté. C'est pour cela que nous, pour rester fidèles à nos engagements, puisque nous avons accepté librement d'être chrétiens, eh bien, je crois que nous avons ce grand devoir d'obéir aux 10 commandements. Soyez assurés que le Seigneur ne nous décevra jamais. À ces frères et sœurs qui sont venus de pays lointains, comme je vous l'ai dit hier, nous aurons tout le temps de bavarder, puisque demain je voyage ensemble avec vous,
Et pendant notre séjour, que ce soit en Kamba, que ce soit en cours de route, que ce soit n'importe où, et quand vous serez de retour avant votre départ, eh bien, je serai toujours en contact avec vous. Et je pense bien que nous pouvons nous poser des questions les uns les autres pour mieux connaître les devoirs que nous avons chacun de nous vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Sinon, vraiment, nous sommes très heureux, très honorés de votre présence parce que vous représentez des différentes églises du monde entier. Eh bien, pour nous, c'est la joie. Kimbangi Soye. Et Sengo Soko et Sengote. Soko Toko Zalakabana na Mibeko. Tokukoka, Soko Tokukoka te. Mais Soko Toto Site, Tata Kusepela. Akusepela. Donc, si Kawana Tobunde Tumba, Poate, Toke Sasata Nasori. Les alibiote, hein? Na komuna tata pe na mwana pia elimu santo. Amen. Soka na ye alobi te toyokisa nani soni satana tolandi te tolandi te o maloba nyonso ekokani na ye papa Simon Kimbangu Kiangani mokolo yeyenga ekokani te ekokani te donc na nzoto ya papa Diangenda na buye ya mibale alobelaki yango na misato pe yango aza kolobela kuna alobi ete na 1981 wana tozongi à zéro tolandi tolandi te tozalaki un peu distrait peut-être na sika wana yango donc na 81 wana tozongaki à zéro koyebandeli sikoyo papa aye kozongisa biso lisusu na l'an 2023 à zéro boye te donc biso musala na biso kolanda maloba ba papa balobelaki yango ndenge nini yango pe ezali kokokana o nzembo papa yemisaki mokolo yenga toyoki ye moko papa Diangenda alobi 1 2 3 eyemba mite alobi pe na ba musicien ba musicien bato bayembaki nzembo wana yango papa maloba to preparaki yango wana mpona lelo mardi po ete elamusa biso lisusu alobi mingi na français kasi français na ye mpe ezalaki très clair na lingala mpe très clair mpona nini alobaki na français se bapaya wana ya conseil écuménique bango nyonso bayebaki kaka mingi français lingala bayebaki te yango adresse na ye mingi ezalaki na français tobandaki kolobela makambo ya papa Auguste Nkoza esi aye leka boya kotémoigner likambo wana leka kuna ya temple opese micro faki oye il pas un musicien bombardier na mona ka yesute akoma doyen papa Auguste loba likambo ndenge nyo yebeli yango Mukumbase imwani velela. Merci papa. Merci papa pour te bopé singa liloba pour expliquer en bref ndenge elekilaki na tango wana. Tango na yaki na yako kuta déjà ndako nzambe papa Jean Das a modifiaki. Pour nini parce que ba intervalle ya ba poto ezalaki molai mingi, même ba otobenga ba travé. Bon, a modifier tanga modifier et ko pesa nkoko so na tribune. Tribune wana esali que ba papa mi balé côté moko papa moko pe côté mosusu na katikati wana poto ba mone non eko simba te boye eko sala mate malamu to longola poto mais soko ba longoli poto eko zanga 2 cm pour sala 12 mètres bon na 12 mètres wana déjà par rapport na grosseur ya mur donc charge ko leka likolo mur eko kweya et puis kweya bato babangi basali commande na chani métal mondelo wana dji commande à Louis ebene na kozwango et ça là 6 mois avant après sa réponse
Tant que vous sa réponse, wana nga déjà na yaki na bani ko sala relevé ya ndako pona ko reproduire ndenge e komi sikoyo parce que dans le temps ezalaki ndenge wana te po ba colonne bakisama ke na kati. Réponse ye mondela chani mitala lobi ke charge ke likolo et liki trop e ko koya ngana ko memangambo. Donc na koko ndima te ko pesa ibende nanga aboyi mbala moko papa Das nzonzwau a siliki ayiko kota kotenga na zalaki ko sala relevé ya pona ko démonter ndako na ndenge komisika alobe ni beno ba ingénieur te ni bino ba architecte ngalo be niki na sali nini o voilà expliquer ngai ndenge chani metal a pesi réponse ngalo le pa est-ce que modifier ngote ya le bino soko za kaba ko modifier ngo tanga bimi mbala moko lokola bazo dictenga sala boye na bimisi yango na ndenge bima ndenge za wana pona ndenge kala ezalaki na ndenge bomonaka oyo ya nani ya matete ezalaki sala ba arcade entrant ko zala ko kende vers mur ya couloir mengana bimisi le banda pour que poto tikala na ciment et tout toucher le comme côté ba poto nyonso ezala ngo reconduit après tango papa Das aye na bengi na sala même pas 5 minutes na musala wana na bengi na plan nazo expliquer ça comprendre te na memi na ndako nzambe na bandi ko sala traçage pratiquement na tango wana zalaki na 22 ans na sali traçage pratiquement na PC ba coordonnées nyonso ba mesure nyonso na sali la kiwana a monument d'accord to kondi mana no teme photo tuna papa Mfumalongo soki ya koloba nini na mokolo wana batindi papa oyo ake ngozwa mabaya ya bois de coffrage na camion ya igreja na Kinshasa au kende un jour deuxième jour a komi tanga ke Kinshasa a komi kuna afukami po aloba ipa papa Mfumalongo azo seka lobe ke ndinga balakisi bino za ndinga wana yepe alinga aloba ndenge balakisi bino bolana ndenge wana après azongaki tanga azongi ayiko pesa réponse epa ya papa Das comme mwanda kuna ngoto ko sala mwa bureau d'études ezaka ya mabaya kaka côté moko dépôt côté moko bureau d'études côté mususu ni ongare oyo ba ministre ba ko salela donc nyoso bazoloba nazo yokananga après na mona papa Das yoko na kati ya bureau alobi nanga travaillez-vous kasi yebe sanga likambo ba yebisi bino kona te comme le biti likambo te nga pena continue mosala nga na ndenge ekokaki yango bomonaki ke modification ya tribune salamaki et puis pesaka biso pe départ po ndako ekende na kosila tranquillement mosala même na salaki naza na 2 équerres on a salaki mosala wana mosusu ya 60 degrés mosusu ya 45 degrés ba équerre menene wana ni lokola souvenir na bombaka na mosala wana salaka na ndako nzambe. Merci papa. Metango likamoto bandaki kosolola la papa Mfumalongo ya 3 versants yo zalaka wana te. Oui papa nazalaka. Donc ba ingénieur to ba architecte mususu bazoloba grandeur ya ndaku et puis 3 versants présenté on dirait hangar moko bote dépôt moko boye papa Mfumalongo asilikaka donc yo bino koza ko minimiser plan oyo biso misato to sali donc bozo mona eke biso to yebi musala oyo te oyebi makambo nyonso wana. Oui papa, même avant na ya kozwa musala na salango nazalaki na dolisi na tango wana na moni ndako nzambe na ndoto bazo beta tol ngala lobi d'accord na kinetala ndako nzambe ngona soki ikomi ndenge nini na koma awa na moni ka les 4 piquets les 4 ko ya ndako eloko moko ezalaki timi mais ndako na monaki eza wapi donc elakisi ke ndako si etonga mango na molimo bango bazo minimiser ezaka bazo salela parce que réalité ni oyo papa Mfumalongo alakisaki yango biso beto landaki yango na lukaki opo témoin ya makambo nyonso wana tango deba wana bana kosala mandenge badesinaka ndako na bango mantate ezalaki na baingénieur mosusu papa Das alobi soki toyokani te ngai na bana nanga mwasi nanga tobanda kota ndako ya nzambe na libanda mpona nini soki esali faux pas ekwei alors bino bokozala na kati bokozala na mpasi moya kokima ekozala te sino te
ezalaki bongo ndenge papa Mbenza alobi kiyemba Kamba oui. Kimbangisme oui. Est-ce que vous comprenez ndenge papa lobeli yango? Donc tango discussion wana ezalaki donc pour comment qui est question modifier ba modifier ngai kutunga ninga kutunga dazaki tango wana na baraki ko se retirer nanga ba modifier modification wana ba papa ba boya ki yango siko yango papa dasa lobaki ete bino boza ko lingete bo modifier bo salela ndenge bolingi kasi ngai na ko avertir bana na ngai na mwasi na nga soki baye na temple balandelaka matei na libanda so on ne sait pas ndenge erreur wana bakosala soki mir wana e bouger soki ndako esi dududu wili kaka dududu lutina nzonza mibuna siibua papa dasa lobelaka ndenge papa explique yango mais de sika wana de ndenge ye papa ogi a explique yango donc écartement ya ba colonne distance ya ba colonne 12 mètres de discussion ezalaki nde wana donc après vous pouvez réduire na 6 mètres 5 mètres 99 ils ont 1 centimètre pour ça la 6 mètres donc 5 mètres 99 oui papa oui donc à peu près 6 mètres donc discussion de ezalaki nde wana ndenge oyo batindaka na Kinshasa soki na bosani te soit papa Ngindu ou bien papa Lukano Daniel Oyayanda papa Lukano Daniel nde papa po bangonde babandaki kotia tembe wana nde papa Fumalonga alobaki te bolanda ndenge biso tosalelaka plan na biso misato papa ogi kozonga nayo na lingala bakisa mwa eloko mo papa oui papa bon tango to salaki ba colonne oyo ba mwa makasi tango to salaki ba colonne oyo côté tribune ezali bon na seto tiaki longrine to telemisi ba colonne papa das abangi alobi non il faut que to na premier JB et poutre moko ezalaki wana fallait ya kozwa na pote oyo eza na arcade ya muke oyo ba cercle ya muke wana yesimba wana pour que tribune ekoya kenga alobi te poto wana bakata ngo kaka mabino ane kokota ngo place mosusu to dista na papa das ye azobanga non ekokoya ngalo te ekokoya te puis to na longrine et puis ta to kokoma na deuxième na hauteur à deuxième niveau ou ya deuxième JB wana to za na poutre les olungwa na côté à arcade et que na contre mur ye ni moto ko sala soutenement donc ekokoya nango te papa das bangaki tina ya kolanda papa mfumamaza na yebisi papa mfumamaza moto ya ko sala décision bolana ninga bazo yebisa bino bokata mabendo wana donc bakasa mabendo les deux côté papa côté la Canada kwa nzamba donc yeba ki plan na bango bon papa Fombanza ba yeba ki plan na bango ninga yebisa ki bino bosala ndenge ayebaki po ngala tele non soki tosali bongo parce que bato bakozala likolo na jibe ntango bakotala bapapa poutre wana bana kosala lokola kogene bango lokola bapapa bazokatama parti moko ezomona na côté mosusu béton wana ezosala gene et puis yango nalobaki non bapoto wana bapoutre wana elongwa nyonso mibale les deux côtés pourquoi ezalaka polele mais na nsima bapoto wana na likolo poutre ezali oyo ekosoutenir bakolone yango ekokwea nango te puis na se toza na langrine oyo esali quadrillage na ndenge basense ya nyonso ya traçage ya ndako donc ekokwea nango te mais papa das azalaki na bobangi ti ntango tokokulia yango ya bongo motema na ye ekitaki yango kaka nalinga kobakisa papa merci okoki kozonga papa tubi aleyaka rapidement posabolaa likambo ya kobakisa zala mokuse mpo ngonga si ekeibe na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo
Merci banzambe na ngai ndenge bopesinga maloba. Toyekaka awa pona kosala recadrage ya likambo ya croyant. Likambo ya croyant kimbangiste nkolo ti lelo ezopesa mobulu bato bazo comprendre na mutute. Bato mususu balobi ndenge tokomi croyant kimbangiste donc toza susu ba chrétien te. Non, c'est archi faux et faux. Yango wana nkolo ntango yo bimisi likambo ya trinité. Ya trinité ndenge nalandaki Papa Chico arekradaki susu na likambo yango soko koti na Google ndenge ekomami likambo ya trinité. La trinité christianisme, croyance de la foi chrétienne, Dieu unique à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Balobi yango nous clair et net, papa. La croyance de la foi chrétienne, Dieu unique à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, ce qui aujourd'hui étymologie à mot croyant, nkolo, na mot croyant balobi, croyant azali mutu oyo, azali ko croire enseignement ya religion na ye, oyo azo ko enseigner ye. Biso religion na biso kimbangisme. Enseigner biso na doctrine kimbangisme, il y a Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu unique en trois personnes en Dieu. Donc, nous sommes toujours des chrétiens. Car Jésus-Christ est là. Mais la croyance est basée dans l'enseignement, il y a l'ingomba na biso. Parce que mangomba mususu, balobakakaka, molimo mo santo aza mo pépé. Pas la bonne existence, il y a Dieu humain en tant que Saint-Esprit, aza existakate. Basakaka na nzambe na bango basukaka na kolois nengi biso na korekito yembaka. Bamsusu basambelaka mukumba seye mwanda bafokole. Bankaka au nom de bafokole. Mais biso awa en tant que kimbangiste, tozalaka na doctrine, il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Fils, c'est le Jésus-Christ. Quand il y a le Christ, c'est le christianisme. Et ça n'a qu'à tout ça, bah chrétien. Bah tout mi, papa na yoka kiango, likambouana. Oh, le kola to komi bah croyant, tout ça, c'est bah chrétien. Mais non, 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 bon. Tout temps, tout ça, c'est bah kimbangiste à karaté. Oh, tout ça, là, je suis un diaspora français. Donc, étymologie à mon amour mundela néglige à mon a été. Il faut aller dans l'origine à mon et lobby nin. Et là qui c'est nin. Donc, les Kambouana kaka papa tango lobeli yango ya Trinité. Et yango na susumuki na lobby to sala na no recadrage les Kambouana na bandimi baye bake être croyant cela ne dit pas que nous sommes plus des chrétiens. Non. Nda sirisi na ngai bongo na komo na tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Tobetela papa tubi maboko. Papa pona ngai na telemi na ngai wana okombo tata mwana pe tata molimo santo. Merci Papa Mbenza.